concert. Tu se retrouveras à un moment donné absence à Fally Ipupa. Mais cette fois-ci, avec 6 mois Oyo, Fally Ipupa sali banda, mais tu as remarqué absence à Fally, tu sais dire quoi? On peut dire quoi? Mais à l'autre téléphone, c'est qui et c'est pas qu'il y a absence. Et ça qui est quand même. Non, la sens nini. La sens nini. So il fallait bimini banda et qu'il y a sali ba production belé banda. Tu retrouveras vraiment que non, artiste est mort absent. Rien ne marche dans Katia Mboka sur le plan artistique. Voilà na bomba ngoti. Que non, ce qu'il fallait hier au moins à moi activité musicale les ongi c'est là. Mais cette fois-ci, tout le monde il fallait les rabimi banda, mais tu se retrouver les sous absence. Mais au moins vraiment Mboka mobimba. To uti ko sabattre na eloko banda to bota mangane na komi na 44 bo salamate. Maladie moko yé et kangi nyonso. Ah, soki on m'a fallait bêter concert ko. So corona ya la kité. Les héros yo, to so bêta masomo. Mais même corona na baba fe na ba Kinshasa ta ba déconfiné boyoki. Eza ya olobati. Allo téléphone boyoki. Artiste na biso a produire libanda kaka concert wana après maladie bandi. Okay. Ba producteur zake belé pour biso agender za plan. Okay. Mais problème eza siko eza ne loko moko eza ko empêcher mambibili salama surtout musique ezali tant babi concert ezala ba belé il faut bazala sur place. Or que basa ko boya yango na minute oyo. Monde to vandi ngana te 1 mètre. Oui, 1 mètre toujours. Pour na toujours ba geste barrière. Distanciation sociale. Bah voilà, siko tout na question ningo na ndo za na mokilité. Oui, tu m'as besoin de je vais me placer pour ça. Aux leaders d'opinion. Ben ouais. Voilà. Alors, Manik de John, tu as dit qu'il fallait à Zoya, tu as moi c'était parce que faudrait déjà stratégiser à la mise en place. Ma bongi sameza comment? Au Bokende, vous les Warriors, Bokende Goyamba Fally Ipupa. Maniki na part naie à celle-ci polo à matière banderole pardon Mobutu matière déjà banderole au matière banderole au moni kalate makambo so banda donc ndenge sana stratégie na soto lobate ndenge mwana nyoka il est kraka ba kito bandola ba stratégie na soto ko banguna ba zebele to boy to che banderole parce que ba banderole automatique déjà na mola to mona ba kata ki yango bakati ba banderole donc côté ni momati ki na chaki na to il a ba chaki na parking a banda bakati yango deux banderoles to che ya bakati yango yango to so linga to o matsa ba banderole ya mbalo ezo sala ma déjà ba Jonathan Kadima ba dinamo banani 100% banda déjà joli ma la stratégie bobaki mais bakati ba banderole. OK. Alors to tia ba banderole wana na bana oyo bazo kengela yango yango to bite to c'est la moment et comme avant tant to matsa donc stratégie c'est la stratégie na biso te poto lingi te bo donké to lingi na biso te bo donké donc staff mobimba ya Manik de John Tokos officiel to za mobilisé en tant que Manike Aza Warrior Noskadima Prince Ankoi président Guy Mukanga il est à Crack Warrior Jonathan Kadima Warrior Prince Fabien Kuta stopper ma caméra studio ah ya manon papa na ye. Donc, tout ça mobilisé, tout yéné, tout ça la réunion na biso. Nga kuna ozala te mais bana bazo za na réunion tout le temps. Pourtant ba kati te banderole wana kaka to baba tie yango après ba kati yango to comprendre que makambo ezali donc ndenge za wana po bitumbe bimato boy ke no to chez loko tant to yo kata ba zoka ba sani yango to ba ki lokwa to consulter ki la police te to matsa banderole ambalo to consulter l'état matsa banderole na biso to sala yango en bonne et due forme. Donc tant ozo ya kaka ozo lingo si exacté la police ne te kati yango la police ne te kati yango te po peut-être to saka yango en bonne et due forme et cause la paix bon ozo mona il faut se koto ke na mbata ke na commune. Donc, on va placer à diriger. Parlons maintenant, il y a concert, il y a Fally, où il y a les 13. On les a dates confirmées dans Shark Club. Mais c'est là qu'il fallait pour prendre un retour, il y a au stade de Martyr. Martyr est ça. Pourquoi le choix, il y a Shark Club qui est Martyr? Parce que chaque club. Fally pour le moment, ça nous prête ou quoi? Chaque club est une précaution à la maladie. Mais Martyr et ça va qui chasse ça mobimba pour plaire en il faut que tu sois pas précaution ya to boy lobby bo loba o lobaka na ni na concert ya moi na nyoka oh ya ko arena ke biso Fally mutu amemi maladie pour to boy qui chasse ça ko ba déconfiné qui ba confiné ngoli susu po ba beta ki concert à Martyr maladie ya ki makasi to yebi ningi ba ça to déstabiliser artiste to yebi yango concert ya Martyr réali mais il faut ce qu'on va précaution là
na concert ya martyr il faut déjà baba na déjà donc mutu nyonso oyo za na concert ya martyr na porte wana il faut déjà kozala ko pesa ba cache ne ya ofele il faut ko tia ba ni ya ba mai on se comprend il faut ko kengela batu ba vanda 1 mètre donc nyonso wana ezo senga on se comprend makambo ebele yango nde bazo sala na makambo na ekokisama après ba ko annoncer date. OK. Pour exemple marsi wana enginda obike nzunga ma famille zaka danger si kote boy après nzunga ma famille ba confiner biso boko panza biso sango po biso nde ba assassin to yebi nde bo traitara biso nde ba to mema corona na monde entier leader na biso donc yango to lingi na biso souvent incriminé biso te alors to menti ko sama comme nyonso à bonne et difforme fiston coloqué sous les kaoka par Zuria donc to za wana bazo ça déjà ba démarche pona il faut ko tia na ba kwa nyonso ya martyr mai batono ya mai et puis cache né il faut pesama on se mona alors yango moi to annoncer date siko exactement mais concert à martyr réel. Est-ce que vous pensez vraiment que aujourd'hui ce qu'il fallait ou pas à ce concerne stade de martyr fallait rebeta stade pour à côté na carnet à battre beta na stade de martyr ou bien rebeta pour ezala à l'auteur peut-être il y a nengi tout monde ba exploit makasi ya ba Jibin Piana tout monde ba exploit makasi ba Weranson et autres fallait rebeta ngo kaka pa côté na liste ya batwa beta stade. Nous faisons de la concurrence avec personne. Oui, moi imba déjà que non. Ils sont ça la concurrence na mututé to beta ka musique pour nous séparer ça monde entier. Martyr obeta on peut nous séparer ça peuple congolais. A ko sala ngote pas kota na carnet, pas kota na liste, pour ba exploit au fallait à sali, ba trophée au ya zui. Oya ko continuer pe ko zwa, ba contrat au fallait à signer. Yaya, Eza et Belé, nous faisons pas de la concurrence. Nous voulons offrir au monde entier de la musique congolaise et de la bonne. Drapeau na biso, souci a fallu, hein. Ezaka drapeau na biso, eza toujours likolo. Très bien. Souci a fallu en wana. Ok, tout ça, boy. Oh, boy. Oh, kolo boy. Yaya, makambo wana ko, ce sont des enfantins. Biso to aba grand. Nous faisons des choses comme des grands. Toza na souci ka drapeau. Président Fachi Béton, le sac au Bokulaka. Maman Denise, le sac au maman. Tous en a posé un drapeau na biso. On parle de Congolais. Okay. Fallait faire de la musique pour les Congolais. Place non ça on y a tamakoni babi. Congolais wana. Et Congolais wana. Congolais wana. Et président na bango nani? Fachi Béton. Félix Antoine Tshisekedi. Oh journaliste na bango sana mboka na bango na chroniqueur nani? Mike Lokamba. Oh journaliste na bango nani? Ken Piana. Tous en a besoin. Tous ça la concurrence. Tous autres la drapeau. C'est bien là, on peut se référence à Ken Piana, mais tu as si la famille reste toujours. Non, voilà c'est ma, voilà c'est ma. Professionnel. Ok. Je parlais de toi. On a parlé de toi. Ok. Mais naloba na kangaka eloko monga bia yango bato mususu mona e place azui makambo bien ko le cabinet bato bozala kala nzoka ndi mutu wana ba observer ka ebandaka. Je salue sur le cas au Kapanzo. Voilà, merci. Il y a un cadeau pour l'ingénieur immeuble le Bibron Kouka le serpent de Moïse chez Djonga. Et chez Djonga D, balobi, à partir il y a fin septembre, tu loues place Tozalaki. Djonga Okomana. 15 rue puis d'Ixmé, 95 350 Orly. Bokanga. 15 rue puis d'Ixmé, 95 oh, na poto balobaka 95. Baba 95 c'est 95 oui. Ouais. 95 oui. 35 Orly. 350 Orly. Donc 15 rue puis d'Ixmé, 95 350 Orly. Donc Marc Lokomawana adresse à Djonga D à Sika à partir le 20 septembre. Voilà, très bien, Maniké. Alors, Naoki Olobi ba exploit a fallu pour pas réalisation, il y a makasi a fallu. Mais le moi, makamo e koti hein. Lelo tout le monde a comme que c'est proclamé ngai le premier, ngai le deuxième, ngai le troisième. Aujourd'hui Maniké des jeunes. Sincèrement, l'air bozo fanda bozo loba nani aza numéro 1 ya musique congolaise. Réponse on appelle sur réponse ba loba o yaza déjà kuna loba kuna za fali. C'est qui? C'est Fali. C'est Fali. Mais prouver battre la biso, c'est Fali comment? Fali. Total agenda kakaya.
des confinements ya monde ti na 2021 agenda est plein a auto signé contrat na univers Africa univers au place ba nani bazalaka ba oh moi suis ya Cameroun ya ivoirienne vous comprendre oh dans la belle maison de production agenda na eza plein total ka artiste na agenda obimisi album bien sûr il faut yango na singila lo baka tant obimisi album il faut zalape o zape na ba date o beta ba concert ya album wana ba prestation ya album na yo obimisi kaka album soit disant obimisi album obimisi eloko na yo mais oza na ba date calé pona ko prester yango te on que c'est inutile yango moni likambo oh excuse-moi de te toucher yango moni likambo oyo ya ko ba vu to longola ki yango pona la c'est pas important de regarder les vues. Bien quand ça qui tente baki 48 heures ezaki c'est pas important ezaki important parce que ba disque diamant ezali ba disque platine ezali wana ezaka na ba Instagram ngako na kipara ba nini wana te mais ba Jonathan ba hilaire ba expliquanga que ezaka na ba Instagram ezana ba prime susu ezalaka dans total aka ba vu te tout linga to zwa suli koleka on se mona c'est ça même quand on va vendre aussi va vendre sur la plateforme et télécharger on peut ça va disque platine on peut ça yo voilà disque yango moni to lingi to zala donc selon Maniké Fally Aza jusqu'au jour d'aujourd'hui Aza numéro 1 il y a musique congolaise na biso mais ce n'est pas la contradiction avec propos ya Koffi Olomide parce que yel kuna lobi ki Aza le numéro 1 il y a musique congolaise wana olotuni Manique de John Mage El Majigan général warrior ngana ebiso eza Fally c'est inutile ça la comparaison na mutu oya pesi point de vue na ye oyo ngana pesi ça point de vue na nga c'est personnel mutu muso akolo ba pele le intel mutu muso akolo ba intel ngana pesi point de vue na nga Manique c'est ça voilà merci zo salama warriors tuning na retour ya Fally Poupa. Et là on a séparé la caméra. Tant que ça, on a une émission Santa que tu fais l'émission avec une diva intellectuelle. Tout à fait. Okay, voilà, merci. Non, retour à Fally, ça danger, ça mystique. Aigle, sopa au kita na likolo, sopa au lit. Pour te demander Michael Jackson les is de pop à salagnon so o akoka ko sala mais biso to lukapé aigle to lukande na ko kitela soka ko bima na mir na njili wana soka ko kweya na boye na bomona kaka soki pe na normalité bomona kaka ndenge kaka mabele ya bakoko ya kimbangu ekolobela ye akita ndenge osala lango donc bozela vraiment arrivé à Mobutu après une longue absence. Donc na peste de ba warrior nyonso congolais à Brazzaville bokatisa Adri oui moi na Nzambe balobi Dani Luemba la mongoloise de Pointe-Noire président Max Luemba balobi vient ngai nani ba Congo ya ba komba ba Brazzaville ndezaka makasi mingi en tout cas batu nyonso banangola tozo zela bino nzele za polele boye ya kokota concert ya Char Club balobi nani Junior Mawete Serge Tata Kibokolo drapeau Junior Mawete na Angola non na Angola Serge Tata Kibokolo oyo babaka drapeau nani ba prêtre Serge Tata Kibokolo ngana iba Paolo Tudilu voilà banangola donc dona Monique comment na poto do banangola koko ingila na yebi ke so ya déjà kokota concert à Char Club do banangola boya après une longue absence donc au monde a fallu na Kinshasa Mobutu na Kinshasa voilà bon mona Mobutu na Kinshasa mais na linga vraiment na toutes nos questions ngoté mais tellement etamboli na internet nanga moko nazalaki étonné ya romona vidéo ya bongo nga là na mon vidéo j'ai appelé mon tel bosso na benga ils Ken Piana na bengi mon frère qu'est-ce qui se passe il m'a relaté ou relaté kinga nani nazonga na ba détail té na nazana raison na nazana faute na linga awate alors na batu peut-être que toucher bango ndenge ba mona ka yo na Ken Piana c'est déjà une famille boumeli na fimbu na yebi ki mututu azalaka na côté ya bien na côté ya mabe na ye na batu déranger bango
Manike ko lo bani. Mais comment les gens puissent être dérangés et zané tibovandi moi sina mobali bazo swana bo bomba mutu ka bomba ni na pas filmer kaka po askota makambo o etali été. Dans la vie to ko discuter té. Neto tamba to ko swana té. Siko so swana na so ya lokuta. Siko obatami na yo osale loko mo oyo zoli yango mbongo té. Ozaki au courant ya vidéo. Mais non. Comment? Eh bien, on a la vidéo qui est en train de danger. On a to beba na te, to beba na lobby. To beba na danger na téléphone. Donc moi ba yo a enregistrer pour maniquer avant de payer notamment on répondre nga ayo ki. Ça c'est quoi ça? Ça c'est des banalités. Donc c'est pas même des questions. Hein? Merci vraiment la question mais na répondre au cas que non. Non, peut-être. Oyo a bomba na ki wana filma ki. Ane zoba. Donc, tu réponds dans la moto à filmer, mais peut-être un bateau, bataille, vidéo. Non, c'est rien. Tout ça, c'est rien. Ce qui va nous na kata bassin tout anaka. Bateau nyo fa zoloba. Bozoloba no kapo boloba. Ce qui va nous na kata sani et tout anaka, kata bassin tout anaka. Boni biso bateau. Moi na maman tata mo bazo tia na mbeli ba bomani. Et boni bateau to na maman mususu. Oh bien. Non to koza na discussion mo te fo bateau to sana. To comment même kobanga. Au cause de passer à souber quand des fois le quand le pomba comment on benga le kola mbona chisi ne ba benga na tampa babanga o ba ne ba to boka ba mort ne na kata ba toilette. Non seulement il a subi na babala au filmer au public pour mal place na comprendre après que non na star yango wana. En tout cas bato est choqué ba mbo excuser nga c'était juste un malentendu c'est rien. C'est rien, on peut savoir relation une très belle relation avec Ken Pina. Non, il y a rien. Là où tu peux cet exemple là, il y a rien. Il y a rien. Voilà, il n'y a rien. Maniké, nous avons appris que Ozo Kene Poto. Ah bon? Comment bengingaï? Ay Maniké Azoya Kalaminte. Na évité. Ngana mire okito ya Ozo panda sango boyende. Ngana ebe kinamso yana fali kuna mais fala Ozo nga Ozo Kene Poto. Ya bon, ba campesa. Au moins nga pas fali, botanga kuma fali. Te fali pa na ina linga kutu te ke o mutalo ba fali sa linga boy pona kumisaka ete. Ngana ya pa fali nga moko. Fali sa linga ya malonga. Sauf fallait pesa anga pesa bana ya vie na ye ya pesa manikete ya pesa bana shoko bakufanzala te so sous le cas ka pesa ngai pona bana shoko so fiso ko ka pesa bana babia ngate so na zai manike nga moko nde rien elote bana ya babia ndi en tout cas que ton âme repose un peu papa ba ndeko na o sala na bango bakantsa ko moko so ya shama pesa anga mo $100 o bienvenue makanga pe pona babia ngate ngaite manikete Mike Lokamba eza pona babia pona bana ya babia so fallait pesa monga garantie ndako pona bana babia balala bien nde na fandaka na bibwanga awa bazwa bango appartement asala yango pona ngate pona ngaite ngala na relation na fali te ngala kumisa fali po e ba babia ero na ngola banga babinza wa bwa ngo déjà so wa banga bazwe so sandre so babwa ki pour kuna famille ezate l'essentiel kaka prince dernièrement ote ko tchela e fleur asoli na nga pona nga c'est l'essentiel. Ce qu'il fallait bien faire voyager, et à la volonté n'a pas que noter. Moi, ça vient à abeta moi tour, pour eux. Exact que on a pour na fallu l'intérêt moi quelconque, na sala monter, na zara intention en até. Et pendant ce ça là ngaba démarche, et le que fan sanga a kaka, kutu so corona tene na kindaki. Na un héritage na ngai. Hein? Il y a un classe. C'est dans les 5e ma famille, na toi na mamba ndako na biso o peto linga peto hypothèque on tote capé pour tout zoper moi là. Toti kata na moi et ça biso bien. Non, moi, héritage, dans ce bâtiment, on se retrouve dans moi $30,000. Non, ok, pas doté. Tout le monde n'est pas comme ça. Maniké, souka na ba héritage. Botika, oui, papa, un biso, ça qui moussala, qui fait na 40 ans, masala, il moussala. Papa, va finir ngana. Après, na 40 ans, asala, il paye un moussala. C'est un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Oyo, asa, ya na Francis Kalombo. Donc, asala, moi, moussala, atiki la banane, pe moi, ma belé, oh, to côté, quand moi, ta mwanda, ma belé, na se retrouve na $10,000, non, ok, pas doté. Na 5,000, ok, té. Alors. Sauf fallait bien se payer ça, t'es pas à hasard obligé t'es. On a comme ça fallait de moi-même. De moi-même. Mouton le baron de besoin de nous, on m'a dit que la balle on le plat. Attends, il y a une proposition n'engagé. Moi il n'y a pas batteur. Aïe aïe aïe. Il y a l'autre côté. On m'a dit que le comme ça va amiquer. Aux gens on a fallu peut-être dans le bas na omingi au pousser un peu mais et on a réfléchi ça quand même avec le Kamba. Au bon manga. Eh, tu n'as pas ça. On va te mususuko a tcheli yo pena $30,000 pour finir yo. A côté on a cercle pas sécure. On a préféré ka Mike Lokamba. Allô archevêque, ndé dans ça bonana ma problème. Te maniké le kanandaku zo à $10,000 ke obenga. Allô maniké na za na $2,000 au sala
nani vidéo moko finga Mike Lokamba na sala ngote ngaza bongo na bizarre ya na mage machigan mage na bizarre eloko ni mateke na sala na sali mais loko il est la combat makbe mage machigan mage machigan ngobani mage oui pas mage te mage bato ba mon étoile tant que je ça ba mage mage OK mage non na monaka esiko bato ko mona te mage non eloko yoko kanza mani kia ochola nango ondimi te na choli nango te mais eloko so ndima te ke mani kia osala te na sali ngana bongo donc un neuf le batable bana Angola Angola de nzambe na ngai voilà to sisi na biso boni température ya allo téléphone ya wana ya isa ya olobela te to stoleka na Kinshasa wa to stoleka na baba fait danger ai voilà to les cas donc la bino forte na trace qui toque ça deuxième ya yo lobi yango deuxième na linga ko sala ka analyse no kitoko yo pena ne fait bien ko milieu du village binote pena botika Mike Lokamba no milieu du village binote ba warrior toujours en attaque on est ensemble ne regardez pas ce qui se passe sur le net oh manika lobi na bino ne bondima ponga la vérité oh batu ba lobi ondima te parce que ça na mo ya soluté on est ensemble mage el majigan mage Tokos! Esengo ezali. Allô, téléphone! Lia face, kanga face, na chaque club beto kanga face, lia face. Na chaque club to kanga face. Merci d'improvisation, ça allait bien. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à toute la grande équipe qui m'a tenu accompagné. Voilà, awa nazo tanga. Azo dédié bato na mibali na bango na basi na bango so yo za infidèle en tout cas na otanga oteskizenga ya mona bandeli Peggy Bokele motema ya Gladys Ngoya Berliv Ngamete motema ya Fura et Maniki de John motema ya Yanka Katuku. Donc voilà. Et Eric Mandala Topesi Bango Bambote côté Azali et William Cheni Topesi Bambote na pesaki déjà et Mike Lokamba Motemaya. Tout le monde a le lobby. L'artiste, c'est l'improvisation. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.